félicitations à vous le couple Basassal pour le mariage. Beau-frère Nabiso Jean-Félix Basassal, un grand merci à toi. Big up à toi, yo mon bal à Mouya, mon bal à Solonde yo. Honoré Biso, toi le milieu le banoté, toi le merci. Heureux mariage, visez votre mariage, que Dieu vous comble de toutes ces bénédictions, que vous viviez heureux. Donc, jusqu'à ce que la mort vous sépare, quoi. Nous avons à la base, il y a couple Nabino, faites l'équipe trop bien, et ça s'est passé trop bien, Tolier bien, Tomélie bien, en tout cas l'ambiance était au rendez-vous. C'était un plaisir de se retrouver ici ce soir. Là, c'est notre frère, notre confrère Jean-Félix Basassal là, pour son mariage. Moi, Jazz Kavoulou, je me retrouve ce soir. C'était vraiment une fête hors du commun. Et en gros, il y a eu mes amis qui étaient là. Christophe Tremblement, Vianney Mokonzalemba. Et juste à côté, il y a Fred Ngunda. Donc, on s'est amusé comme des fous ce soir. Et en gros, je dirais au couple, longue vie, bonne chance à eux. Et on croise les doigts que dans 5 ou 10 ans, ils vont nous inviter pour célébrer les 10 ans ou carrément les 5 ans. Love, Jean-Félix, bon, ça veut dire après 5 ans ou 10 ans. Toya, c'est pas ça. En gros, c'est un plaisir. Merci à vous. Pour la fête, Tosepeli, Mama Love, Abali, Tobali, Elengi. Ba image à Kano, en tout cas, juste Mwanda. Tosepeli na image. On nous tombera jamais, on est là. Donc, Nzamba Pambola, Mama Love, Namoba et Jean-Félix Basassal, Nzamba Bate la bango, Asa la possibilité la bango, donc, bonne chose. Nzamba Bomba bango, faites l'équipe Kitoko, Tolier, Tomélie. En tout cas, Tosepeli. Merci, Tolingi Bino Mingi, Nzamba Bomba Bino, merci beaucoup. Très joli. Si na bande konoso balinga biso, leleza mukona biso senga tokutani ici pour ndeko na biso Love, oya Bali, ma chérie, félicitations. Zela oza nzela moko mulai tellement que yo moko koko ndima te mais ba flair, courage. Et na ba onyos balinga ngamingi malgré na mona na cité, nazali on est ensemble. Yana na Chinguta, merci ma grande sœur pour ma conseil. Yolande Malou la marraine. Ba onyos balinga nga pena linga bino mingi. Love na papa la biso, ba courage nzambe a batelanga bino a. Voilà, merci. Heureux mariage Jean-Félix Basassal na mwasi na biso honoré Otobali na mbongo devant Meryl, devant l'État français, devant Baninga Nyonso, puis devant Zambé l'église. Donc, heureux mariage à vous, couple Basassal, que le bon Dieu vous comble de grâces, de toute bénédiction. En tout cas, boumela. De notre part, Elegia Congo, Christine Belenga, Claudie Dasuka, nous sommes tellement honorés. Donc la joie est immense. Voilà. C'est pour cela ce soir, on est venu savourer la fête. Et l'équipe tellement bien, Ezo les cas tellement bien. On a bien mangé, on a bien bu, on a bien dansé. En tout cas, là. Il y a trop pour Jean-Félix na Love qui est là-haut. Le loyer mon Nabino. Biso baninga na bino masano toye to ko pesa bino bénédiction Nzamba Pambola bino plein succès beaucoup mba collègue marié pour na ba babala minga kolobeyali to senga bobatela oyo bokangisi na miso bato Nzamba batela bino plaisir à toi aller rien que de bénédiction pour vous deux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup vraiment papa Jean-Félix Basassal. Na Love ma lettre, merci Nabino Mingi. Na sepeli Mingi pour na mariage na l'équipe bien. Na pas boni vraiment nzambe pas enfin et koki sami. Bolungo e banda pusika e banda kala lelo. Nzamba sabino ngolu pour sangana devant nzambe devant batamoki devant lipota. Na zéro sepela Mingi. Pour pambola malisu Mingi.
nzamba pesa bino kimia pesa bino esengo bobota basi bobota mibali ndenge balobaka donc eloko conseil kana opesa bino lisolo babi na couple eloko eleki lisolo ezalaka te nayebi ke eza bolingo mna kala bobanda kala boleki betape ebele mais bosololaka en tout cas vraiment tosepeli mingi na journée ya lelo donc oda to komina suka en tout cas donc voir kutu eziki ngai vraiment donc fait eleki kitoko en tout cas félicitations na Jean-Fils Basasala et na Love Malete en tout cas to uti musika na Love to uti musika to uti vraiment musika et libala ope et uti musika vraiment mais libala soki eza yo ezaka ya yo soki nzamba lobaki ke un jour bozala ensemble bozala toujours ensemble pour toyebi libala source nango donc félicitations na bango mibale bafanda bien bazala toujours bien et Love na kolobano elo moko un camarade nanga na osengo kaka vraiment ozala na soumission oyo Bible et le bina biso que femme soyez soumise et Jean-Fils Basasala aussi na osengo kaka elo moko oyo Bible ezoloba na biso que Marie aimez vos femmes basala mobali na mwasi moko mwasi na mobali moko bova na malamu nzambe abatela libala na bino a pambola afongola ba porte bisika oyo ezaki ya kokanga efongwama en tout cas nazana esengo makasi ya liboso na kumisi na nzambe na ndenge molulu eleki malamu bande banaki na église maki na église kana zalaki te tozaki na mwa bisance na ba retard ya ba transport banda to bandaki na début jusqu'à la fin pour toi d'aller na suka déjà temps éteint tozo kende en tout cas to sepeli vraiment makasi to meli to le o sengi to lia et c'est makasi vraiment comme na libala oyo parce que histoire libala oyo et witi musika vraiment so na kanti Lisboy na kanti boyebi wana série ya présentation à Love na Jean-Félix bureau 2 en tout cas so na busa inteko ça ba 2005 ou 6 bureau de ceux qui n'a zobos na si mémoire nanga ezaka na 2005 ou 6 to sepelaka tango je fais ça présentation par Love on a bureau 2 ya Lisboy yo ezaka ya yo eloko nzamba bongisi mutu moko te akoka bola yango en tout cas Love Jean-Philippe Basasala merci na ndenge obali biso merci vraiment na tombeli bino bonne chance Love ma copine conseil ga ndenge super apprécié yanga pe na obakisa yo za mwasi zala soumise ma copine Jean-Félix yo pe oyebi kaka bobongisa bovanda bien to tombeli bino vraiment mama pasa ebele ma triplé Love to tombeli bino ba bonne chance na sepeli merci la grande Omega a eli bosona bino koyebisa bino fête ndenge eleki donc to ana esengo ya mingi vraiment moninga wa biso Love Kilao akomi Love Basasala moi ça Jean-Félix Basasala donc lobby babalana ki lobby esengo mingi vraiment esali biso penza bien tozo continuer kobala tokobala kaka ndenge esenga na Bible ke mwasi na mobali ifu babalana vraiment nzamba pambola couple wana to sepeli mingi feteleki kitoko to lie to meli to bini conseil moko na kopesa na couple ya Basasala donc eloko eleki nzambe na kati ya couple ezate bacha nzambe liboso na problème nyonso oyo mama nanga Adèle Bilao mama bergère nangai église des vivants ayebisaka biso problème nyonso ate leki makasi ndeni munene ndeni bocha nzambe liboso nzamba za solution na sengi merci na mobali nanga Achille Manene papa ba nanga yaki kotika ngai na fête yepe mutazwa kozwanga na sengi merci na sengi pe merci na ba oyo ba uti ba Allemagne ba camarade nangai Irène Kulapa mwasi ya papa John Jansi Maku mama ya Gide na Jocelyn bayaki ba mpe bazongi na pesi merci na cameraman na biso loboko ya nguya Jean-Claude Mwanda vraiment loboko ya nguya bilili obozomona ezande ye mutasali po
fete ezala boye bato bamona biso tosepela tobina vraiment Jean-Claude Losako. Déjà pour la fête de notre frère Jean-Félix Bassasala, que j'ai vraiment beaucoup de respect par rapport à l'ancienneté à Moussala Oyo. Moi je l'ai regardé à la télé et après on a fait vraiment un bon temps ensemble. Et aujourd'hui on est à Paris et ça fait plaisir déjà. On a invité et puis longévité, succès, bonheur. Na makamutu ba osala ensemble na mwasi na e zamba me ko permettre bango bakoma encore plus loin baba soza moko ozala un peu avancé mais soki aux amis balais ça permet quand même d'aller plus loin. Big satisfaction à toi, félicitations pour le mariage Zamba Badela. Dans cet événement, nous vous disons encore une fois merci beaucoup. Nous profitons aussi dans cette occasion pour dire merci à vous tous qui êtes branchés à travers le monde. Vous qui avez choisi Juvenal, Kibala Sirelenga Congo TV, officiel avec JC Mwanda, Tracy Melenga. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris et à Londres. Merci parce que vous avez eu désormais rendez-vous avec nous. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons, vous le savez d'ailleurs que nous le faisons et nous le ferons pour vous, uniquement pour vous informer. Anticipativement entrer dans le vif de notre sujet, qu'il nous soit permis au préalable de comprendre et de saisir la signification exacte de cet événement. Allez-y comprendre que tonton est venu tellement dans la précipitation que je n'ai pas pu venir avec au cœur présidentiel Diamanteta collection privée et Papi Ololo qui m'a toujours aidé dans de grands événements comme cela. Mais Caspianetio, je vais vous devoir donner le meilleur de tonton Juvenal. Ils sont là, oui, c'est l'homme le plus attendu de l'année. Le boss, le roi, le king, prêtre, Jean-Félix Bassasala. Nous aurons aussi l'occasion de vous présenter la Cléopâtre, la mère des opprimés, Madame Mandela Love. Alors, dans ces mêmes optiques d'idées, je vous en prie de bien vouloir s'élever pour accueillir le couple de l'année, le couple international, la propriétaire du DJ de Paris, Roger Wawa, maestro en train de préparer sur la régie. Vous êtes prêts? Parce qu'on est là pour recevoir le couple de l'année. Mesdames et messieurs, voici pour vous, messieurs Jean-Félix et madame. On libère parce
histoire. Amen. Ça a commencé depuis Kinshasa l'an 2004. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre 2019. Ça fait au moins 15 ans passés. Si je retourne dans la Bible, on avait envoyé Jonas d'aller prêcher la parole de Dieu à Ninive. Il avait refusé. Et Dieu a créé de sa façon de l'amener là où il avait refusé à travers les poissons. Donc c'est mon histoire. Donc ça c'est la vérité et la réalité. Écoutez. Maintenant c'est lui qui parle. On ne peut jamais fuir le destin de Dieu. Amen. Toi et moi, on croyait qu'on peut fuir le destin de Dieu, mais en réalité Dieu nous a prouvé de quoi il est capable. Amen. C'est profond. On ne peut plus retourner en arrière. On avance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Je t'ai fait porter cette bague à titre de mon amour. Alors, Love, je t'aime beaucoup. Solo ya baloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka sembelo ebimisa nazala na moninga malamu. okoyemba Jean-Fils Bassassa là-bas, standard d'Inter Bagas. Et je t'aimerai toujours. C'est là que je te mets cet oignon. Amen. Comme signe de mon cœur envers toi. Amen. Jusqu'à ce que Et Yokani. Bénissons sur Dieu, mon Dieu, mon roi Yahweh. La Bible dit, c'est que tu lis, mon Dieu, mon roi. Il est sur la terre. Alléluia. Papa, nous prions pour lui. Dans les gloires, mon Dieu, mon roi. Manifeste ta gloire, papa, dans ce couple, mon Dieu, mon roi. La Bible dit ce qui est lieu dans les cieux et lieu sur la terre. Papa, nous prions dans les yeux ci. Oh Dieu l'amour. Dieu le Dieu qui bénit le mariage. Papa, que ce couple soit un couple de prière, un couple de feu, un couple de puissance. Nous te prions, Seigneur. Nous lions ce mariage au nom de Jésus. Nous lions ce mariage au nom de Jésus. Puis le 8 novembre 2019, Bassassa Jean et Mouramar Malete sont liés par le mariage au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, restez là. Voilà, nous arrivons maintenant à l'étape très très importante à ne pas négliger. Parce que le papa maintenant,
il va découvrir sa femme. Maintenant, elle n'est plus la future épouse. Maintenant, elle est sa femme. Devant la famille et devant Dieu. Voilà. Papa, sois courageux. Merci. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembela biso tu. Toko diembela biso nyonso. Toko diembela biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, et Tracy Mbelenga Pro. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, na États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola koli na yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pour na bayebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. L'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grâce Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau.